la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. Voilà, bandeko balandi ya Info 16. Rendez-vous na biso eza respecté ndenge kaka tolobaka et ça la biso esengo tant toyebaka ke boza ebele na kolanda biso yebisa bandeko ndeko 16 bandi benga ba mama ba papa ba yaya baleki ba master benga bango boya bokutana boza lesika moko bolanda émission oyo nalobaka na émission na ngai soti seko za la raté bozobe ko za la raté makambo ezanga tina oba mninga musuba mona kakezo sala succès et pas nanga et ko za la raté et pas na ngai eza émission obo pesa ngai charge ya koluka buania bonzambe mayele émission yango yo oyo efungolaka bino émission oyo esengaka réflexion ya mwa makasi réflexion makasi eza te ko otangi ba livre ebele na ndako no réflexion makasi eza tango ozozwa temps ya oyoki likamona no yoka te ozwi temps ya ko réfléchir yango nde réflexion lisusu ya makasi toboyi kotanga ba livre te zaka mwa malamu. Voilà na émission na biso ndenge na prometaki bino tokoyamba toyambaki metore yambi yende balobaka ndeko na biso papa na biso Bwense oyo alongwaki na mboka Japon aza na biso na Kinshasa awa tozo solola na ye ndenge na omona batu misu na ambassade ya Japon bazo wela donc na kende kaka ta Japon po Kinshasa ngo nazo ebate bambouteillage pai nzale pai ya lobi tete nga nazongi na mboka na nga na solola na bandeko na nga na pesa bango mwa mayele oyo nga na uti kozwa na mboka ya libanda nde tomona batu misusu babeti tour ata na Angola me ya kimi bandeko abeti tour na Angola me ya kimi me ye tozana ye na pokwa na biso ya lelo na keyimbango kopesa ye mbote esika ye azali mbote papa Bwense mbote ndeko journaliste mbote pe na bandeko nyonso oyo bakozwa libaku ya kolanda biso mbote na papa Bwense balandaki yo la fois passée bato bele babengaki et puis babengaki pour na promesse opesaki bango que okozonga lisusu to bandela lisolo à zéro parce que tokendaki na un peu moins des autres de tout ramasser mais lelo to kota pena na mozindo ya lisolo mutuna nanga ya liboso biso ba africain oyo ngai na yo otozali poto koma na pasi ya lelo tonio kwa malelo tozo ko pe ko ba solution te problème wana ebandi wapi poto kitaka malembe matondo ndeko journaliste na question na yo eza vraiment lisolo oyo na ye poto solola alors lisolo wana ekokende malamu soki otikelinga penza temps na loba ozala temps na yo na pesi yo déjà osilisa nde soki mituna ekozala nde nakoyeba koyanula po lisolo eza molayi voilà nakosenga na bandeko nyonso oyo baza kolanda bozala na stylo na feuille bolanda parce que c'est très important po toza na bandeko na biso mingi ba historien oyo basali ba cours ebele bakoti na UPEN basali histoire mais bayebi histoire na biso te na tanga ba livre ba écrivain na biso bakoma ba grand professeur comme Ndayewel na ba mingi ba papa Jovin mais na mona penza te ba développer histoire na biso centré na biso pour mingi ezala kaka ba écrit moko boye o ba eza un peu biaisé o minde ba comment non pas pour na biso mais pour na bango siko biso ko interpréter o bango ba komi histoire pour na biso siko biso na histoire wana
angwana sikoyo moni ndengo tuni pasi ya ba africain pasi na biso bato mwinda pa oke partir okende moyindo azana pasi eutiwa soko landi bandeko ya vuva mopoto ye awa kosola masolo ya fumuki mbangu lelo po yango ekomi na eza kobima yango esengi toyeba koya na ye eza mpona nini aya kosala nini alors kotala mpasi ya moto mwindo otali bandeko na biso ya vuvamu oyo etambwisami na papa nkusu elingi koloba vutuka vana mpambu uvidila zonga na esika obungela soki oza kokende na nzela ekomi lokola carrefour tobenga mpambu nzela moko eke na droite moko eke na gauche eke olio okende na droite po okoma esika okende par mégarde ozwi gauche okei après okokende okokoma liboso monika obungi sikoyo po okoma esika okende il faut ozonga esika obungela nde a partir wana okozwa sikoyo vraie direction lokola biso bayindo soki tokomi na pasi oyo tokomi nango lelo c'est parce que tobungaki toza bato ya yambo oyo tata mokeli na nguya asala na mabele oyo toza bato ya liboso oyo tosali bainvention makambo ebele oyo ke toza so ata na mémoire te mais komaki na époque moko boye tobungaki siko tobungaki mpona nini soki toza bato oyebaki nzambe mpona nini ye tata mokeli atikaki tobunga nzela tobungaki mpona nini kasi alors yango wana na ye po tosolola bato mingi na ndenge ya christianisme kobanda bajuif na livre na bango na Torah bakoma makambo sur badéveloppe makambo te kuma kote makoma Noé ok lelo nde bakoma kointerpreta ngo ke à partir à Noé nde azaki na 3 bana mwana ne moko atalaki mulumbu na ye après sikoyo Noé aloki ye eke biso bayindo toza ba descendant ya mwana wana babengi Sham ya wana tokoma na botutu wana kuma ba pasi l'esclave siko toyeba sikoyo soki mwana ngo oya mibale babengi Sham yende biso toza ba descendant na ye azaki couleur nini yendo oya azaki couleur nini azaki noir azaki mundele bezaki nani te nowe to mona ya mundele donc on a yebi ya mundele donc nde yango na parce que Bible est basée sur histoire adamique histoire oyo bandi histoire babindele âge adamique za âge mundele aza créature ya sika mutu asika na mokili oyo biso tozala siko tangu siko to bakomi na mokili bamemi makambo ya bango siko biso tokoti na kati ya mokili ya bango tobungi babungisi biso donc mémoire na biso ma oyo ezala ebungi ekomi effacé tokotaki wana lolenge nini alors ce qui fait que wana siko na ndenge ya version ya Bible oyo bato bazo ko interpréter que zo ba descendance à Noé et que tobunga tokoma toujours lisuma mais biso tozala tangu Adam âge apesi Adam OK yem tazamba za liboso déjà Égypte existaki ezaki déjà existaki déjà et puis bien avant même ba conquête ezalaki mais dossier wana nyo surtout ba connaissance nyo ebunga tangu makambo ya Adam oye ekobanda no pourquoi eko koma na série moko na makambo na bango ya Adam wana na bana ndenge baye ko botama ainsi de suite et okoma tina tango Abraham na histoire ya bango ndé comme na Bible Abraham ndenge babimisaki na mboka na ye kuna na Ur kuna na Babylone Yahweh nzambo ya bango po bat bakantande Yahweh azan nzamba saki mokili te Yahweh azali mutambusi ya bana Israël nzambo ya lotambusa bana Israël nde ya telemisi Noé plutôt Abraham a ébissé que apprécié comment ba devoir moko sala boye mais a échoué qui va devoir bana ya wana no Yahweh wana ébissé Abraham lokola o échoué ya ko sala oyo ngana lingi
descendance na yo ekokota boumbu na mboka bapaya pe bakokonza bango pendant 400 ans bakonyokola bango pendant 400 ans après 400 ans ngai Yahweh na okene na mboka wana na okene bimisa bango pe na ko nyokola mboka wana omona wana Yahweh oto mona kazala ko nzambe po soki azapela nzambe atata mokeli ye mokili mbeza ya ye bat nyonso baza ya ye akoko ko employer terme ya mopaya te po eza lokola abi bana no bokota boumbu na mboka bapaya ngo banani mopaya zali mutu oyo bozana identité moko te mopaya oyo aza mutu bozo ko partager ma mère sur bokote butauti libanda aye alors soki sikoyo talaka bango bena bien pour mopaya yazo bapaya donc baza bato o baza lié na yete et pas que nous nyoko la bango pour baza bato na yete pour so ka ki bato ya ye Yahweh ndakolo batiki ba pai bana ya braba okende baza bapaya akolo bana bango ke okende kote na mboka bandeko na bino mais alobi bapaya et puis soki ba nyoko le pendant 400 ans ngai na okende ko nyoko la mboka wana pe na ko bimisa na bino so mona siko ke bato oye pai bana ya Abraham okende badisana Abraham baza bato ya Yahweh te yango wana siko tango tokaki libota ya Abraham ekotaki boumbu epai ya na Egypte on est pas la biso Egypte oyo ezalaki na tango wana ekonzamaki na ba pharaon noir oyo basalaki ba civilisation la première plus grande civilisation ya planète na biso bayebaki makambo nyonso kosala bilamba d'écriture ezalaki la technologie nyonso ezalaki même ti lelo oyo kutuke technologie ndenge basala ba pyramide ti lelo oyo technologie est avancée mais bayebaka te comment est-ce que basalaki ba pyramide po boyoka ka ba pyramide nan bo comité bo kotate ngai na nzela ntumuki mbango tango atelemisinga na ki na Japon abimedi nga lobini ngai ke musala oyo yakosala esilaki te suna ibusala dini oyo kosala zongela okokonani esili donc message ko apesaka yango nde à partir à wana sikoyo nakomi kozwa bainspiration ebele et puis ye moko akomi kokotie ngai nakomi kotanga balivre liboso natangaki ezalaki sur Égypte yebi te pourquoi jour moko na matika na métro nazokende subitement avant gare moko station moko avant nakoma na gare nanga na mo respect kita na kiti tango na kiti poza métro na se na balibanda tango na tout le monde na comité na kiti apo na nini na bimi libanda en face na nga ki building ya quartier na yebi mais na bimi kana na sa seconde na te en face na building moko boye na se supermarché na koti tana koti akata supermarché na moni escalier okula ya na matiti na ken kona moni bibliothèque ezakona na koti nde sikuta na koti posa ya kotenga livre esalinga siko nga na ye awa mpona pokuna ba bibliothèque eza nango gratuit os'inscrire bapesi yo carte okokende kodefaka balivre nyonso ningo otanga gratuitement ozwi na yo pendant ofele boso obebisi bon obebisa soko obebisi bon peut-être l'explication kaka nayebi te vraiment mais soko oyibi mpo bana adresse na yo okofuta biso awa pena gratuitement donc okende fandano otanke no classe mo okika kuna otangaka no kaka alors dans la tête on circuler wana desi na zwaki expérience na mfuki bango déjà bimelaki ngai siko ya bino kotinga wana zo bateki ndo kotinga siko banda tangu ya bimelanga posa ya kiboyinde kotanga derrière posa one banda kaka banda jour à liboso na komangi na Japon na komi na Japon donc développement ya Japon toujours koya bien que na juste mettre ici musu menaza koya développement Japon bali boso na longo na ba 88 de longo awa na kasi Brazzaville Moscou Tokyo tena comme na Tokyo donc na modern développement ndenge ba structure ba ndako ezali ndenge organisation ezali propriété partout donc na batu discipline batu donc eshoka kinga olena sepela ke na komi na pays na paradis parce que tali ezaki le paradis
On ça va former des bateaux tout le monde bateau à Kepoto. Aussi, ça civilisé, c'est pas comme dans le monde américain, dans Europe, mais les Japonais civilisés, donc ça donc talika, vide les acquis et choquant. Là c'est plein et choquant. Donc on a une étude avant que banda ma formation, toujours qui comme moi privilège à tamboula ka ba contrée belé la Japonais na étudiant na animoko ya qui na côté sud au le côté qui est na centre on a qui à partie nord. Donc on visiter ba contrée belé même ba mboka ya kati même na ba mboka ozo ko mona expression développement ndengi ba organiser mboka na bango au monde na mboka moko hein eza le centre et puis banzele kele mboka usine moko eza wana usine wana munene lokola Toyota branche moko ya nini na Toyota et pesi misana na bata mboka hein au monde tata moko na ndako na yeba ba financer asala ka musala ya ba caoutchouc ba tiaka ba vitre ou bien mususu kosaka ba vis ba pesier ba équipement ya abandi kosala okomona partout bilanga na Japon c'est rare au monde mabele au moins mabele na ba quartier ba tika moi place mon kaka ya mukepo bana ba kosakana ka ba partout c'est asphalté obimi ti okela ba mboka soki ezali nzela ti asphalté te sozo ba balinda côté donc tout bilanga okende tout bilanga kende et bat bazo ko sala si autant on a taliboye mes amis batou bazo ko sala na pays où ils ont organisé bat bazo ko sala misala oyo bazo sala misala boye bazo produire gouvernement zo ki ba biloko na azo pesa na population na bamboka esika ici ezali et distribuer ba misala bato sala et puis il y a bato ka famille moko elambaka biloko pour ko lesa ka lokwa biso babwaka nzutu et pour no tekaka libanda mais babwaka nzutu pour ko kide ko lesa ka ba travailleurs na usine donc na usine kuna soit na usine no bazana restaurant na bango atelier mike wana bazana terre ko lambaka te à côté il y a bandako o balambaka biloko ka ko lesa ka bato wana. Et puis, programme à semaine, les années que lundi, donc tout est bien organisé. Alors, on a tali bongo et choka qui n'a moitié en tout cas, au monde développement, les années comme vous semblez arrêter, les années comme vous battu. Organisation, mutua battu. Donc, net qui n'a pas prière, 40 jours, 1 mois, 100 jours. Mais, on y passe, on a des expressions à battu, bunganzela. Baza ko luka bazana oyo ko pesa bango bilei mais baza ko ensemble ozomona na je pour ndito baki l'autre fois pour mona muta ko sambla peut-être une fois na année plus aka le 31 décembre nde bakini da ba temple pour la kotikaka mabonza na bango na temple à quartier baki batika la contribution allez bazo na bango les résultats bon bako vaki na ba activité na bango alors c'était un peu comme ça. Alors, ce qui fait que bandana mona ndengona boye passe salanga na mona ka Japon ça tellement développé na outa pays moko sous-développé zonga zo Tanzanie pourquoi injustice boye ma beni na mobisu sala pour tomber hériter na souffrance ba ba ko développer biso zo nsima donc zo ko les sur la fin ngamu na soir boye na zo lela pourquoi alors si on a fondement wana na zo ki penza te ko sepela ka te ko na monde moko le paradis mais na zo na ki na souci comment biso ko koma na niveau wana et na base on a baka bina kinga c'était na 1991 avril na zaki na kata ici te sur la moni présence lumière tant on a coup de photo na bandi ko tamla ta moni lumière et côté donc comme si tola usine et pour moué bon ce que lumière côté pangazaki na ka voir abi ngai kimbango musala na ko sala et si la quitté si on a évité musani ya ngosala tabi zongela bokoko allez visé katani donc et troublé tellement si on a comme besoin ba message bébé on a comprendre de passer nazaki mon dimina ngoma mokobo si on a ngoma doctrine zali enseignement zali si on makambo nyos on a zozwa nazaki ko analyser selon doctrine on zaki nango tu vois dans le monde mais
vous qui manque makamazou sanga comme kobung sanga parce que nazo na beaucoup pendant que ngai na doctrine on a tambola nango eza doctrine moko ko créer mokili moko batinyo so bazala ensemble ba mindele ba jaune tous ensemble et que nga moko na kati kuna naza moi c'est japonaise yesu ko zo balanga nazo na beaucoup mais veut dire eh ole zo basima nous na bungana ki na makambo na batu wana ninga kyangu kupenda mais na fin ba message zo ya kaka un jour na bi na train na métro na kiti subitement na yeba pourquoi tu na ko en librairie de na CP sur mon dans un livre matin livre les personnes toucha qui ezaki livre ya Malcolm X tellement ngani sur na yeba sur noir c'est quoi le comme la yoka qui makama noir Malcolm X qui noir musulman ou a ko révolutionner ba noir en Amérique na mon livre nga bien na kotanga pone ba makama noir ozani après tu as continué là que mon livre mususu ya Égypte écrit par un blanc et comme dit ils écrivent en anglais un titre na boxe ni peut-être le secret de Dieu quelque chose comme cela l'habité comme la zone nous capacité na qui pensa lecteur terroya kotanga katanga à part la Bible ba enseignement na biso mais que vous appelez un livre na tanga comme na qui vraiment na culture on a dit d'accord là vous avez des livres à la fois dans un livre mon la solution antique ya Malcolm X dans un livre ya Égypte na que na tangi en anglais pour la première fois na tanga livre na tanga ngolo kola nazo ko lire avec appétit et va nous décrit makambo ya Égypte même le blanc o ya komaki yango abi livre oyo ils ont ba difficulté pour ebima parce que ils ont révélé ba secret ya Égypte oyo batu balingi te ebima pour ils ont ba commission moko ba bengi ba égyptologue l'égyptologue ce sont les chrétiens blancs oyo ba lingi ko bomba makambo Égypte soki makambo Égypte ebimi et ko mettre en mal le christianisme pour eso la que monde existe ça avant pour makambo Égypte ezoko prédater Adam la civilisation et ezaki avant bazoko expliquer même sur tel cas la pyramide donc makambo nango nyos eza lié na ba astre oyo ezolo baké ba construction wana au moins fondement de avec Sphinx pour les ba pyramide les belé une affaire de trentaine de pyramides comme dans nord et dans sud mais eux ils sont le plus important ils ont le message les trois ils sont na 40 km il y a Caire na montagne il y a Gizeh les trois pyramides parce qu'il y a des pyramides satellites ils ont des secrets surtout à part ils sont à l'Ixor ils sont à sud pas d'écriture ils allaient au bas message bah comment na mur mais oyo il y a Gizeh bah écriture exacte mais bah structure on a déjà et ça c'est signe oyo pesa mi pour na battu bah koya bah koyeba bah nani bah salaki on pose bah secret alors si quoi bah égyptologue la plupart bah blanc les chrétiens blancs bah monique ceux qui battent bah secret à Égypte bah on découvre que le monde existait avant Adam donc et compromettre la Bible il faut bah caler en gros donc bah pirater nini wana comment dirais-je makambo était l'Égypte bah c'est quoi censure montinho ça commence l'Égypte avant publication bah valider il faut passer par na bango soit monique aucune tendance moi à dévoiler makambo bah casser c'est pourquoi ce blanc là a dit je ne veux pas avoir de problème parce que vérité c'est la vérité n'ébike ba jitlo ba bunisa vérité oyo mais na za obligation comme tout tangi ba secret bimaki kuna si à partir de écrit na et puis c'est passer dans livre mus d'abord ko tanga ko yoba makambo sur l'Égypte oyo prédateur qui Adam alors ce qui fait que jour mon compte là ça va faire na Kenya na nimo que Kenya mais donc bah volume c'est qui plein donc moyen de voyager ça tu vas litre après jour mon pourquoi compagnie agence ya voyage et ben nga bi mais tout ça na possibilité mon tikali ceux qui pour lingi compagnie habiter pour force là je connais Égyptien hein donc ils ont de Tokyo Caire de Caire Nairobi ngabi peu importe quelle compagnie ngai problème comme na Kenya ndepa na matakiti na keisana yeba kem azoko orienter nga pona ke pas pyramide d'attendre déjà 2 ou 3 livres à pyramide na découvrir makambo belé ba secret et belé avant na koma na monde ba secret ça qui dévoiler déjà
et nazo battre siko yazo tinda d'abord yem da tinda kingana na ke zo ba livre parce que subitement na quitter na train na jour on est un peu mystique et puis siko yo ne ko voyager à travers Égypte na comme na Caire na Tongo na restaurant no kapel bino ba o balingo ki no visiter ba pyramide boya ko s'inscrire on a tangi ba livre on fait que moi la pyramide la qui ko s'inscrire pensant que le quoi les a c'est des touristique ba touriste belé ba yaka pour kende anga bito ko zale belé à ma grande surprise comme 9h caravane non yé na kene boy kanga moko donc chauffeur na moto immigration nanga batu musu azati si on a si ba lango non na koti tokei donc mutu client bon mutu ko la visiter nga moko to comité na gize wana donc eux ezaki chance pour nanga parce que so bo kena groupe batu boko za limité pour ba expliquer rabino le ko na zaki nga moko ba zipenza tanto koti na ba cave total ba pyramide ba secret nyonso o ezali ke ba combat po ezala très difficile pour na batu ba kota ba mona mais nga na zaki chance ya ko kota pe ko mona après nous comprendre les gens bon alingaki na yeba esika isonso ebanda pour mutu batu ni ba pyramide ba yebi yango te ba mona kango te batanga kaka mais ngai lelo oyo na comprendre grâce ya mtima alors sikona wana tangu sikoyo bana Égypte dès que bandaki ne bandona bana Israël donc bana Israël bana Abraham baké kota boumbo na Égypte où ils ont une grande civilisation pour comme à niveau bo ezoka ba plusieurs natango wana lelo oyo c'est que rapide natango c'est makamba millénaire pour comme na niveau de développement au Égypte comme na ça va construction ndenge ba pyramide wana libanga moko eza kwa ndako mbimbo donc bien taillé donc ezaka cimenter aux libanga aussi proposer libanga mabanga c'est tellement kiloké ezo senga ba ingénieur ou ezali très puissant na niveau à lelo deux pays où ils ont un engin où ils ont soulevé bah mabanga makwana où ils ont 300 tonnes de URSS les États-Unis où ils ont un engin où ils ont la capacité de tombola de poser si on attend on va gêner ça la quitter ndenge basoko superposer mabanga na mabanga parce que les banga plus que les collègues comme mais on dit qui na c'est mabanga mona ndako moko libanga moko ndiko ndako moko bien taillé si on pose les bangas dans les bangas boy ata tonga et koko tate alors si koyo na moni nyoso wana après tu vois donc pour nous comme niveau civilisation dans loba et senga bambule belé alors ce qui fait que ba koko ya biso bazela qui déjà a bien avancé na technologie alors tango siko bateau yo ba ko kota bana Abraham ba ko kota to bengisa ki bangote bango moko bayaki pour déjà biso devoir de faire zaki avancé ba ko zwaka mais au fond na tindingi toyebi Joseph Aye tout ça boye puis finalement bato belé ba botami ba ko ba esclave ba pharaon ba yaki après pour bazaki na tango wana ba yebaki bango ba yambaki bango mais bien après ba 100 ans 200 ans après ba pharaon ba yaki ba yebaki so bana na te mais bazo mo siko ko de bazo botama ezo comme quoi danger parce que bazaki ko bana mo ko PVE mais non il faut to gérer bango to bato ali bazo ya boye alors si vous maltraiter bango alors si vous promesse qu'il y a 400 ans mais dépasser 400 comme 430 ans pourtant il faut bima ba pharaon ba linga kiti ba bima tu vas dengi Moïse a botami kuna akoli kuna ainsi de suite na ndenge ko bimisa bango donc nyokoli bango ndengi promesse ya Yahweh na bango azala alobaki ako détourner biso il va passer sous un biso bataille ya Yahweh hein pour ça nzambe mon côté il y a zo battre la bana binga na nzambe na bino vous a peuple nanga vous na nzambe mosusu te liboso nanga parce que ibike ba musu za nzambe na bango c'était ça donc biso lo kola to nyokoli batu hein bana Yahweh to pesi bango pasi ti ndenga ko bisatina ndengisi choc wana sikoyo to yeko za kama décadence bango ba bimba kena bango mais biso tikali alors na convention spirituelle pour ba nzambe biso kanzanika nzambe lokwa biso ndi to koma ba concept ya christianisme to kanzande Yahweh ndem nzambe na biso te batu na batu bazala kana nzambe wa bango aiza esprit o etambusaka peuple wana lokola bango bana Israël
oya bango zaki Yahweh lokola musulman tata mokeli atelemsaki Allah Allah oya zali ange protecteur ya bana ya ba arabe akomi kwa nzambe aza représentant ya tata mokeli devant ba arabe alors ako autorisé so même na Torah azokolo bo sakana ba fidélité do bana ya Yahweh ngai na nzambe na bino za peuple ngalo ndio nazali jaloux boza na nzambe mususu na ko wale za ndengo yo kokota na pesa nzambe mususu ko ozana nzambe na yo okokende kotela esika nzambe mususu po okozwa kate nzambe wana azobata libota na ye akotindanga me mboke na mboke mboma boyiba popilo mo vivre oya baki obomba kuno bazebe batuti si batongo ya nani soki akinzama baki so oya kelo batwa nani. Donc ce qui fait que mon amour faille va se positionner. Alors le cas bisto nyokola ki bana Yahweh. La convention spirituelle ezali que il faut biso to futa pe masumo na nete nyokola ki batwana. Ti kobana ba bimaki ezwa ka mwa ba temps pour royaume empire na biso ya comment dirais-je ya Égypte et comment la décadence. Et go sukati na tango oyo Alexandre le Grand ayeko kota ndependa ayeko sukisa makambo. Donc na 333 avant Jésus. Nde Alexandre le Grand akotaki nde ba yoko na mwani ya suka. Nde siko lokola ye Alexandre le Grand aki coaché na Aristote oazaki ami ya père na ye. Nde sikoyo pour azaki tellement mwana mwa ki tellement dynamique azotam sa armée on va ça ba conquête avec conquérir Égypte nde ba dévalisaki comment dirais-je Égypte na ba librairie oyo ezaki na esika batie Alexandrie. Libraire mouné ba connaissance belé de Alexandre le Grand a dévalisé qui nous surtout. Ce qui est là qui possible que ba déraciner ba pyramide ba lingo sala ko ba connaissance. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.